Bonjour, bonsoir, ça dépend R et la bino partout besoin mi wana bambote topesaka avant que ban émission na biso tellement ba pays eza différent ba RP eza différent yango topesaka bonjour, bonsoir avant que ban émission na biso topesaka merci na Seigneur kolala kolamuka eza habitude te ezaka ngolu ya nzambe tomoni susu dimanche ya lelo Dieu soit loué. Bah vrai bah abonné nanga, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien. Bah cook bah vrai bah wangande kokocho like okocho partager okochi o commenter. J'espère bozo mona miniature waniza si la bisalu bekam eza bela eza Irene bui ya bui bango wana misato tozolobela na mokolo ya lelo nayebisaka bino bandeko na nga makambo ezangaka te na communauté na biso lalo lamuki makambo na makambo mai eninganaka pamba te mai soki eningani seke libanga babwake bouge silence ya buibui ezwi tant tomonaka susu ya buibui te ndenge ezalaka ke ajoue apesa makambo bino mo boyebi na ngambo ya bato ya théâtre na biso ezalaka temps contre temps mutu na mutu azaka na temps na ye mutu na mutu azaka na temps na ye oyo nzambe asalaki na moma oyo ya bui na moma oyo mutentel bino mo boyebi succès ezalaka likambo ya temps oza na succès foyeba koprofite oyeba kosaisir opportunité ana parceke epesamela mutu nyonso te ezalaka mutu na temps na ye yango nzambe moko alobi le panier circule encore mutu na mutu aza na temps na ye lelo tozomona eza temps sila bisalu beka mpomba sene ma mama chérie tozomona bela bino moko bozomona bozoyoka ba vrai babone na nga baodio eza bokoyoka oyo ya buibui ye moko alobi pona sila pona belvi abimisi pe ba vérité ebele tellement bango nyonso baza bato ya théâtre bango na bango bazobimisaka makambo bango na bango kuna baza na makambo evanda bango na mitema basanduku o biso bandeko na bino toyebaka te mais tellement cuisine ya Niki TV azolala te nazosala toujours ba recherche mpona bakuku nyonso nazosala ba recherche mpona ba vrai bandeko na nga boyebaka ndenge nini makambo yango ezotambola soki balobelaka sila parceke sila bisalu aza star soki balobelaka sila parceke sila bisalu ye nde akangi internet mobimba ye nde akangi tiktok akangi instagram akangi facebook eza nde sila bisalu beka mpomba sene ye nde abouge star balobelaka ye star batiaka ye na baminiature star ekendaka bongo ekezongi yango botuna bino kaka sila wi balobelaka sila parceke sila nde moto aza na moma oyo aza jama sila nde moto aza piese oyo azotekama koleka na kati ya internet lokwa sila bisalu bandeko na nga aza te tolali tolamuki nde kaka nayebisaka bino ya buibui atomboki mabe ya buibui atomboki ya buibui abi trop c'est trop ye abengisi asenga mutu teke botianga na tournage non bino moko bato ya théâtre tellement boza mitema mabe bolinganaka te bomona succès ya buibui ndenge alire akendaki amataki ezalaki jete ndenge mpeke eyokoma ekita nango boye eza nango problème te mais bino moko bato ya théâtre bozola ya buibui bobengaka ye na batournage na bino te bobengaka ye na makambo na bino te botika ye isole bato ya théâtre ezalaka nini o bozalaka mitema mabe yango na otuna mpona nini mawe esili na kati ya mitema na bino tomonaka na matanga nde bozolela mira yesa bozolela na mbebo me bozolela na motema te parceke na motema soki oza na motema mutu oza na mai na makila ndenge oyokaka pasi wana oyebi ke onga na oyoka so nasali moninga na ngai ye mpa kosentir bongo bandeko na nga bosala mabe te
bosa mabete parce que ya buibui azan vi azo témoigner azo loba eza kaka bino na bino bato ya théâtre mutu bosala eloko boizola ye bato ebele bazo jouer bazo pesa makambo me bobengaka ye te sila bisalu abengaka ya buibui te bela pe kuna abenga ya buibui te toyebi to juste eza problème nini me ya buibui Dieu soit loué alobi esalinga bien koyoka ya buibui ndenge azo expliquer pona bela pona sila bakuku na kotiela bino mo boyoka ndenge ya buibui azoloba baza baser baza bambanda te baza binimi te baza baser na ye ye azaka na problème ya sila te aza pe na problème ya bela te me china lelo akomprenaka te lisumu nini asala oyo baizola ye ayebaka te tellement apozaka baquestion trop azalaka na réponse te yango aleki na émission ayebi ke émission peut-être sila bisalu akoyoka bandeko na nga bozala gentil na ndeko na bino ndeko no aza na bomoi aza envie ya kolakisa bolingo ayebake bolingenga ya buibui toyebi ke ajouaka role ya kizengi toyebi ke ajoua pe role ya mama mobimba ajoua pe role ya Irène ajouaka même 3 rôles très bien toyebi ekezala pe bien sila bisalu soki oyoka message ma mama chérie soki nzamba permettre ki obengisa buibui na SB akoya parce que aza ndeko na bino bouti na ye musika bobandi na ye lelo te bouti na ye musika oyo kuta omona babandi kaka lelo toomona nde baopesa makambo nayebi ke na kati ya SB epesaka makambo oyo bakufa sila bisalu yo nde okendaka kosekwisa bango à travers bafilme na yo botala Lovita botala Vivienne botala bamao me koleka na bango na kati ya SB ndenge bakartonaka na barole oyo bajwaki bomoni mpe bamao nde bakoma kotémoigner bomoni bamao nde batelema bakoma koseka pourquoi pas na ya buibui pe ya bui pe aza ndeko na biso congolaise aza moko na biso mwana mboka ekesala pe bien bobengisi ye pe ajoue apesa pe makambo na role na ye selon oyo bokomona bokotia ye ekesala pe bien bandeko na nga toza wana kaka tozosungana boyebi ke kopa na yango nde aleselaka bana boyebi ke kopa na okosoma mwa lipa mwa ji ekendaka bongo bandeko na nga motema mabe efutaka te beka mpomba sene ma mama chérie soki oyoka émission oyo esala nga bien nayebi ke oyoka ekomelo omona yango ya buibui alobi na ye bien aza na ye na problème na bino te aza na ye na likambo na bino te oyo boizola ye bofungola motema aza ndeko na bino bolakisaka bolingo ere yango bandeko na nga okoti olake okoti okomante okoti opartage soki eza première fois okutana émission ya Cuisine Yannick TV kozape te s'abonner pour rater te ou recevoir encore d'émissions super bien Cuisine Yannick TV na bino alobaka nyonso sauf rien bandeko na nga mafinga ekotaka te toza topesaka conseil mwana moke abetaka munda bakolo babinaka message o na lanjango nga biya bui alobi na ndenge akimokolo parce que aza pe très sage alobi bien message o soki ekomi pasi la bisalu bekam tchekango raisonner bien et que ça la paie bien biso bakuku tozaka bana bolingo biso bakuku tozaka na amour mutu akolinga sila biso pe tokolinga ye soko boyi sila bisalu biso pe tokoboya yo parce que tokendaka nango bongo vérité nde vérité tobombaka te kendaka bongo kezongi olingi sila bisalu biso pe bakuku tokolinga yo mama buibui alobi bandeko na nga makambo eza na nga mabato ya théâtre na biso kento omona moninga asengi numéro ya moninga pesa omona kasi so napesi numéro ne baotindele 10 chiffres so napesi numéro na ye na obongisa vie na ye so napesi numéro je kofungwama naza numéro buibui te nazala nango te me bosekaka na ye me boliaka na ye oza mpe na numéro na ye moboyi mpona nini mawa esili na mitema bato mpona nini mokili ekomi mabe koleka boye nzambe na nga
makambo boye tobomba cuisine ya nikitifi na bino abomba te namemelaka bino boye bandeni makambo yango ezotambola okoti olaki opartage mission nazobalanse tolanda na oya bibi ensemble na bino toyoka message nini oyo atindi mpona sila na belvi makambo eza mais ezala nango eza nga na juge yango normal ke koto bazala abakuki ya sila bisalo koto baza famille bota ya belvi kandi eza normal eza nango bona bamatch mpe tomona yango yana moto mosusu akumisaka ekipe oyo moto mosusu akoza nga na nga renaissance moto mosusu nga naza nga imana koto omona nga na nga gauloise koto omoni nga na nga warion c'est normal yango normal nga trouva na nga normal te nga na nga na katikati nga na nga katikati mais ndenge bandeko mosusu bakoloba lelo namona ngo mpe internet si moto aza influent makasi eza sila oconfirme biso yango mpe po yo oza pente bamoke puisque makambo na rape na époque ela fata tia tobetano ata titi nga na nga fanta na nga puisque mboka nyonso to moto adirige azalaka kaka ata na miziki ata na bale mpe oyoka bato baza mais osanti mpe ke moto aza na mo influence bandeko bakoloba surtout bandeko bakenda kotourne mpe toyoka na batémoignage kana ngambo na mino maboki bakoloba bakenda te batoka sb mpenza audimat eza mwa likolo makasi bon nga na oloba nomoni nga lokwa no na tourna na sb naosenga tournage te po eza na bato mosulu bayoka yabuya olobaka bo mpo asenga tournage en tout cas bandeko na nga nasenga tournage te nga na mobola te ti na mobala nasenga tournage omona ba trophée ka yepe mutango non somoninga na osenga tournage na miso bato mosusu bayoka yabuya solo ba pa luka tournage yana bato na nga mosusu bazaka libanda boka baza so be yabuyi na mono place boete na mono place boete yabuyi na obenga wana za mutu na bonde la bana bi pardo dokolo kosala bongo te na bona nga osengela nga te balinga pe ba ngono nesi na ngamu nini bani kono ba te ba sema lo balanga nga te me ba mona yo ba te ba lo balanga pe nako na mono na bakuki te na mono famille bota te na lingaka te na bona nga na lingana muta sengela te nga pe no senga tournage te pardon na so ba ngona ko manzamba wa kila likolo na se siko makambo utoloba na ndongo lobike audimat moto aza na audimat bandeko te antukanga na koyeba te mponga na tourna na abakuki te na na tourna kuna te na famille bota mpe na tourna te apart biloko tosala bacomédie bacomédie nde na tourna oyo etikali na tourna te omoni ndako olalaka te moyeba bisika ma etangaka eza te lokwa na nakota na bandako na bango te moye nayeba te ke ndako na biso eza kitoko koleka ndaka bavoisin eza te non nakota te mais quand même envia pe quand même kotourne nanga mo bani en tout cas na via te po bango mbazazo eza pelvisi na bango dimanche makasi ko moni nde naza be na olo bango na koma nzamba likolo oyokanga na via ka kotourne na abakuki te na via ka kotourne na famille bota te même ko l'occasion epesa makiba tenga na casting non yana jouer attaque buibui so batanga na makwala na jouer makwala so batanga Irène na jouer Irène so batanga buibui na jouer buibui c'est tout oyo etika letani te etalinga ta ntuka wana mpenza longola pardon na mviaka nanga eloko te nazaka oyo nazali aona yosaka bato soki ezali toviva mpo na théâtre nde biso ba misusu tokufa oyebinga kombe bato babubu ya sila oyebi bato ebele balobaki buibu kuta sila balongola ye bango tiana mwana bato aida bandaya balongola buibu mutu asilaka azobaka te moto na ye domine yo nga moto erésistant nango te eza nde likambo ata eza loka likambo ata aida ye na ye aye mpe na mopepe na eza ta na mais ezala nango eza nga na juge yango normal ke koto bazala abakuki ya sila bisalo koto baza famille bota ya belvi kandi eza normal eza nango bona bamatch mpe tomona yango yana moto mosusu akumisaka ekipe oyo moto mosusu akoza nga na nga renaissance moto mosusu nga naza nga imana koto omona nga na nga gauloise koto omoni nga na nga warion c'est normal yango normal nga trouva na nga normal te nga na nga na katikati nga na nga katikati mais ndenge bandeko mosusu bakoloba lelo namona ngo mpe internet si moto aza influent makasi eza sila oconfirme biso yango mpe po yo oza pente bamoke puisque makambo na rape na époque ela fata tia tobetano ata titi nga na nga fanta na nga puisque mboka nyonso to
mutadirige azala kaka ata na miziki ata na bale mpe oyoka bato baza me osanti mpe ke moto aza na mo influence bandeko bakolo bato surtout bandeko bakenda kotourne mpe toyoka na batémoignage kaka na ngambo na mino maboki bakolo bakenda te batoka SB mpenza audimat eza mwa likolo makasi bon nga na oloba nomoni nga lokwa no na tourna na SB naosenga tournage te po eza na bato mosula bayoka yabuya olobaka bo mpo asenga tournage en tout cas bandeko na nga nasenga tournage te nga na mobola te ti na mobola nasenga tournage te batrophée ka ye mpe motango somoni nga naosenga tournage te miso bato mosusu bayoka yabuya so oloba mpo aluka tournage eya na bato na nga mosusu bazaka libanda ya mboka baza so babe yabuyi naomono place boye te naomono place boye te yabuyi naobenga wana azala moto na bondelaka baona bipardododokolo kosala bongo te na bona nga kosengelanga te balinga pe bango nonesi na ngambo nini te balobalanga te me bamona yo te balobalanga mpe nako naomona na bakuki te naomona famille bota te nalingaka te nabona nga nalingaka na moto asengelaka te nga mpe naosenga tournage te pardon nazolo bango nakomba nzambe oakela likolo na se sikoyo makambo uti oloba na ndenge olobi audimat moto aza na audimat bandeko antokanga na koyeba te mpo nga nao na tourna na abakuki te nao na tourna kuna te na famille bota mpe nao na tourna te apart biloko tosala ya bacomédie bacomédie nde na tourna oyo etikali nao na tourna te omoni ndako olalaka te moyeba bisika ma etangaka eza te lokola nao nakota na bandako na bango te moye nayeba te ke ndako na biso eza kitoko koleka ndako ya bavoisin eza te nao nakota te mais quand même envie ape quand même kotourne na ngambo en tout cas na via te moni nde naza be naolobango nakoma nzamba likolo oyokanga na mviaka kotourne na abakuki te na mviaka kotourne na famille libota te même kolo occasion epesamaki batenga na casting na oya na joue atake buibui soki baotianga na makwala na joue maa makwala so baotianga Irène na joue Irène so batianga buibui na joue buibui c'est tout oyo etikala etalinga te etalinga te antuka wana mpenza longola pardon na mviaka nango eloko te nazaka oyo nazali oyo nayebisaka bato soki ezali toviva mpo na théâtre nde biso bamisusu tokufa oyebinga kome bato babuibu ya sila oyebi bato ebele balobaki buibu ekuta sila balongola ye bango tiana mwana bato aida bandaya balongola boye moto asilaka azobaka te moto na ye domine ya yo nga moto erésistant nango te eza nde likambo ata eza loka likambo ata aida ye na ye aye mpe na mopepe na ye eza ta na ye wi eza ta na ye eza ta aida wi aida ye na ye eza ta na ye maodomine ya bui te po ane o bandanga nga banda théâtre kala na age ya 18 ans théâtre nga na banda na ntina akomi maa mokolo be nga na koli na théâtre ocomprendre siko mpo namonaki aida alekinganga nde nasila nakufa asala matatu onga nasala ocomprendre aida aza na ye wi mwana bato asala mosala ne bien mais jamais longola buibui wala bacomédien motu baloba eya bato ebanda te bacomédien motu balobaka balinga buli babaye na batournage aso tobenge te moko so obenga na batournage azo te esaka nini nao yo wana alobaka so tezali toviva mpo na tournage mpo na batéâtre nde tosi tokufa biso bamisusu mais natournaka bagagi na nga naosambaka na nga je vis nafutaka ndako naliaka namelaka patati patata nazwaka mpe ya miso mwa mbongo napesi mwana nga te argent de poche mais mpo na nga wana ekoki nango esili nango mpa na nga j'espère bandeko na nga bino mobola nje ya buibui boki voix na ye boyebi bien boki voix cuisine ya Niki TV wana eza ba audio ezoutaka toujours na source nayebisaka bino bandeko na nga bato ya théâtre na biso baza na makambo ebele na kati ya mitema na bango na bango kuna baza na baza ba hypocrite moko hypocrisie ya makasi na bango kafa baoseka baolia na me ya kebakeba komona makambo ya boye moto azoboma abuye ekomi obuye asila aida aleki ye aida oleka ya buibui na nini aida ye kokuta ya buibui wana ya buibui aza ikone tomona na biso bakizengi ya basi ya mibali te tomona bakizengi ya basi te tomona ya bapapa kimbantieke bamasasu kabamba toye komona kizengi oto komona kizengi ya mwasi ya buibui papa ya role na ndenge ajuaka kizengi toya komona ya buibui meme aida aye après
Aïda aza leki ya musika pembeni ya buibui. Buibui aza ikone abandango kala amerite na musala oyo. Aza nango ya makila. Bafofe bino mo boyoki ndenge buibui azoloba. Ekezala bien parce que na kin na bato ya théâtre na biso eza lokola Fere na Fali. Eza lokola Sila Bisalu na Belle-Vie. Mais oya telema eza Sila Bisalu aigle ya mwasi. Aigle ya mobali eza Fali Pupa. Ekendaka bongo bandeko na nga. Buibui alobi. Soki rôle babengisi eke akojouer akoya aza na problème à Sila te aza pe na problème à Belle-Vie te. Ya aza ne au milieu du village. Aza na problème te kopi ne asalaka yango wana. O nyoto ndeko nyoto aza na posa bengisa buibui akojouer bo bengisa ye. Aza ndeko na bino aza na mwana aza na famille aza na besoin ke ya mwa 1 euro mwa 2 euro esalaka bien bandeko na nga. Pasteur de la foi alelaki. Pasteur de la foi ateyaki bino. Tomona moto ezopela. Tomona makambo ezobima tellement mabe makasi koleka. Lelo su toye komona o susu tomona te bandeko na nga na mokolo ya lelo. Botala makambo aboyi. Nani alingela buyi esprit kaka bango na bango ba comédien. Balingela buyi esprit bakangela vwa mutema yo oleka te yo fo vanda yo fo sila eloko tomona ki on pa fâché pa lobaki yango ba isola ye fâché Kalombo ba isola ye batika ebongo kouta kaka Sila Bisalu pomba scène abenga ye azwa invitation ya Sila koya kotourne na kati ya SB eyebi ke noko aza souffle noko abi Sila azalaka nao bwende ezalaka ndeko na asalaka musala bosalaka ne musala moko soki omoni ke esika ne esenga ye fo azala benga ye. Union fait la force parce que ba théâtre obno bosalaka so batiki yo moko sala okoka te ozaka na besoin ya 1 2 3 parce que liboko moko eskolaka elongi te fo bozala 2 3 4 fo pe sa force ezalaka bongo bandeko na nga. Bon négligea buibui tomonaka su ya buibui te aza na raison tomonaka buibui te tokoma omoneka na bagang pe bagang yango pe par hasard mo paza te bandeko na nga soki boza na problème ya buibui bobenga ye bosolola. Tomonaka na matanga ndenge bolelaka tomonaka na bafeti ndenge bosepelaka. Soki eza vrai ezalaka vraiment na kati ya mitema na bino nde mabe esalamaka te nde bobwakanaka bambasu te bapoison te bandeko na nga bo changer comportement bino moko bote ya masse bino moko bote ya bafaye na bino makambo aboye tozoyoka esone mabe makasi na mato ya kitoko te. Buibui aza ennemi na bino te. Buibui aza na problème ya mutu te bandeko na nga bofungolela muninga na bino mutema. Bofungolele mutema même kutu na sa moyo tokosala lisumu pa nzambe lelo osali lobi oke papa limbisa Seigneur limbise bongo combien de fois biso ka bato nzambe akela. Bandeko na nga bozala gentil na ndeko na bino buibui. Aza wana aza na besoin na bino. Aza na besoin na bino a jouer pe ensemble na bino ezwa pe lipa ekendaka bongo bandeko na nga. Ki mutema mabe ani bokangela buibui. Ki mutema mabe yango ya nini. Buibui aza na bon moi boye mutu azosepela ne aza te bokangela ba goutte bandeko na ngai. Soki lelo nzamba alobi ke eloko moko ekomela buibui oui to souhaite na biso yango te me toloba po toza bato wana samu ezaka nango bongo. Oza mitema mabe bato ya théâtre. Nayebaki tokoyeba bango na misala na bango na bakombo na bango. Bango moko bakomi kokonfese. Bango moko bakomi koloba. Sila Bisalu yoka message s'il vous plaît ma maman chérie kokwa bana nga.
yoka message oyo buibui mpe kuna azolela buibui alobi nano aleka pa bakuku te na famille libota te pa bela te. Bandeko na nga bozala bien na ndeko na bino, bozala bien na sa moyo tozolala bato bazokufa ete ya bino te. Dimanche boye tosukoli toke église ete ya bino te. Ti boke na bino église mascarade kaka parce que bato bakende ya église boyoka parole faut changement total eza na bavi na bino. Ndenge olingaka njoto na ndenge olinga muninga eloko olingi basala te kosala ndeko na te. Ndeko na eza kaka te bobota mama moko biologiquement non. Même boza ba collègue na kati ya musala fo boza na amour du prochain. Eza bongo bandeko na ngai na sa moyo bozowela nini kibongai ezoboma bozowela nini na sa moyo oyo course yango na banani concurrence yango atembe na banani bandeko na ngai okoti olaki okoti opartage mission oyo bandeko na nga esala pasi na mawa koyoka makambo ya boye esala mabe makasi. Aza ndeko na bino congolaise biso nyonso bana papa moko be mama moko oyo eloba nango Mobutu pauvre Mobutu towelelaka nini na sa moi oyo lilala eza na periode nango avocat pe ezalaka na periode nango eza ndenge moko na biso kaka bato lelo eza Sila Bisalu Beka Mpomba Sene toyebi te lobi soki ekozala nani point d'interrogation parce que bozokoma ba filme bosengaka nzambe sagesse na intelligence na discernement bozokoma filme po filme no bato basepela nango po filme no epesa ba trophée faut raisonner musika faut associer nzambe apesa ba idée. La poutine d'écriture Sila Bisalu Beka Mpomba Sene Dortex ici nzamba ba trophée umila oncle des Abakouk mama mami elongo ndeko azolela ndeko akomi na suka moya lobeza te bino boyebi bango na bango bato ya théâtre bazalaka nga me kolanda vraiment message oyo ya buibui aosenga pui ya buibui azosenga bino bo soutenir ye bandeko na nga bobenda esika vandi bo isola ye pourquoi ya buibui ajouaka rôle bakizengi très bien ajouaka pe rôle pe bien okobenga pe ya sœur Irène ajouaka bien ba mama bandeko na nga bopesa ndeko na bino a mwasi chance bo changer mitema na bino bato ya théâtre. Pasteur de la foi alelaki afukamaki pasteur de la foi apriaki bino nyonso na kati église tomona nde bozolele bama miso ezokita nyonso ezalaki mascarade. Tomemelaka bino makambo na ntina boyebaka ndenge nini makambo yango ezoleka. Sila Bisalu nayebi koza mama motema malamu oza mama social oza mama bana ebele oza mama olingaka bandeko na ya kala o bato babosa na bango o kenda kosekwisa bango o kenda kobenga bango bwana SB bo jouer pesaka bango pe makambo soki pe lobi ou bien lelo même un jour obengi pe ya buibui na kati ya SB ekisala bien aza ndeko na bino ya mwasi ekisala bien mama Sila Bisalu ekisala bien Mpomba Sene tala message oya buibui alobi esalinga pasi parce que nga pe naza mama nayebi kozala na bana bandeko na nge eza facile te mwana kolela mama na besoin boye mama j'ai besoin de ça comme ça yo moyebisa ko mwana oza nango te a comprendre te bana bayeba makambo wana te bandeko na nga buibui aza ndeko nobela buibui aza ndeko na Sila Bisalu bozala motema malamu envers ye bozala motema malamu tomonaka bokoma bekiri na bekiro ekira mutentel WhatsApp a groupe a mutentel wana ekira mutentel me ya buya aza neka ye moko boizola ye. Jérémie Chabani na baganki soki place pe mona no bengisa ya bui bengisa ye ya bui ainyoraka Aïda te andimaka Aïda alobi eza nango epoke Aïda botika osala mosala ya kitoko
omona motema mutu ndenge ezalaka bongo. Mais soki eza kaka bino nayebi kuta Aida yango te aza kutu nani, mais botala ya buibui ndenge azoloba oyoka vraiment icône yaya oyo asala lelo makambo evanda boye. Soki Aida abimaka kizenga mwasi abimango kaka na ide na ye moko te boye, non alanda abuibui ata obo yango Aida fanzima. Parce que biso nyonso tozwaka makambo mpa baninga na otala ndeko na nga asalaki eloko bienga mpe lo biso nasali yango mpe effort na oki koréussir eke mpe boye epesi ezalaka bongo. Soki Aida tomona Aida ndeti nga Cuisine Yannick TV namona eka na boule na ide idole na ye eza buibui ata Aida obo yango na bima na aka nga moko dalene ya non obima na idole ya buibui mo osala kaka kibongai po biso nyo tokoma kaka kibongai nde ezoboma biso. Yango ngai eliamaka na bafeti te, eloko eliama na bafeti lokwa soso eza te, soso aliama partout. Sila Bissal officiel toujours likolo akangi internet mobimba okolia soso na feti na matanga partout. Bandeko na nga tozala motema malamu na baninga tomemelaka bino boyebaka ndenge nini makambo ezoleka na ngambu ya bato ya théâtre na biso po toza bato ya média. Peut-être so olandi information te na télé olandi message ya Cuisine Yannick TV ozwi implice. Buibui aza ndeko na bino esika azana azosenga pui na bino balobi ba o baza fort ba soutenir ba faible. O na memelaki bino bandeko na nga yango oncle des Abakuku umela Kati Okonda wetu na kati États-Unis, Kati Okonda wetu Cuisine Yannick azolila, Kati Okonda wetu Mama Jeannette Bosolo, Mama Mami Elongo, Mama Cécile, Mama Béni, Mama Yolande et Fata TV, Union fait la force. Ona memelaki bino kaka yango minga koloba ezate. So na lobi malamu, Dieu soit loué. So na lobi mabe, munoko betisi libaku bolimbisa. Soki première fois okuta na émission Cuisine Yannick TV ko zapete, s'abonner pour rater to recevoir encore des émissions super bien. Tolobaka tout sauf rien. Toujours sala toujours musala na biso ndenge to misana. Nalingaka bino mingi bandeko na nga Abakuku. Kobotama na famille ya Abakuku eza grâce. Kobotama na Mama Sila Bissal eza ngolu epesamela mutu nyonso te. Kozana bandeko lokola Abakuku non boza vraiment awa na motema. Na priaka mingi pona bino ndenge bozo soutenir nga Cuisine Yannick TV na ba remarque, na ba reproche, na ba conseil, na ba peine na bino, na ba prière. En tout cas, et ça l'a bien et puis ça l'a sous force pour avancer encore. Merci, merci na baba kukunyoso. Merci na mami Sisi la pomba sen, ma maman chérie kokaba nanga merci. Merci na bande kunyoso bozana katia live nanga oboko ya après. Merci à Tronzamba Lola mofuti malamu afuta bino akokisa baposa mitema na bino obozwaka tanko yokanga eza na ngona effort na nga te eza ka na ngolu ya Nzambe nayebi pe koloba te Nzambe moko atiaka maloba na munoko na nga amema nga na badimension mosusu atondisa nga na sagesse na intelligence mpona sala toujours mosala na nga kitoko ndenge bino bolingaka. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.